Mote na bandi nyonso ya tokomi wapi nasala na esengo ya komona biro na cité Itaga 120 tokomi wapi yango na remesaka toujours bato balandaka tokomi wapi lo. Merci na honorable Eliezer Tambwe moto azwa temps ya kosala eloko oyo na ko remercier ba cameraman na nga Trésor Zolozolo mwana mboka Géry Die Makesela Amos Lubaki na Manisi Kimbolo bato basalaka équipe ya tokomi wapi. Merci na kosenga siko bana classe na boya to présence na yo awa oye kosala nini pour la moni bana classe ba accompagner yo oza nani papa ngande mama mwana kombo na onani Ngoi Micheline na fandi na Kakokolo oza marié naza marié oba ina kombo ni nani kombo ne Kabangu Alpha aza vivant salaka na état major général aza militaire aza A1 maintenant eloko nini mememi yo penda awa papa eloko meminga eza pasi criminel bazo benga Django azo bomba batu na kati kaka kolo bazo bomba ye kaka papa na kati kaka kokolo azali wana soka kangi batu akina komema bango na kasho ya kampeme na kaka kokolo afuti opeji mbongo bakosa kakendenge balobaki makambu ya viole akomaka viole kosambisa batu te ezalaki samedi mwana nanga sisi ko sa dissertation vendredi samedi afandi na ndako wana na ba 14h alali na salon muninga na bengi epo bakende bazwa makambo ya programme ya examen ya lundi abenge na telefone ake na ka officier ngana za kasima morgue ya Kakokolo akomi na ka officier akuti muninga na ye na camarade na bango ya mwana mwasi ya classe la akomi ya babike tozako zela auto matekole babandi ko mima na ndako wana na lopango sika mwana na zalaki bakomi na nzela bayoki babengi kombo jeune fille wana lève jeune fille atalisima baebisi ebotele mala ba camarade na yo wana komi ba 14h ba toke 15h fille na tango se bango pe batelemi baebike bazaba na classe wana place li batelemi si bango na ka officier na lukusa ndeska batelemi saki bango ale baebisi bango botelema batelemi bango bayebi bazali bo ba okene école aza mona classe babando ko accompagner bango bayebi keza famille moninga na bango ya jeune fille wana bazo kende bakomi na nzela bango bisi vie biso to kebo to kende école pa ba récupérer bango na moyi wana ale bakalika kisi bango revolver bakotisi bango na kati ya ndako na kati ya lopango na ya beti bana ko banda heure wana jusqu'à 17h la abeti bango azwi singa moko kuraza kana ngo a neutraliser ka batu abeti bango na kingo a neutraliser bango boko ko ganga te bo bavoise bayoka nani asuka prise asuka na bana mibale wana oya ya mwasi babeti ete batie pembeni la babeti wali boso abenga ki mwana na ngai akwei babuke mashware mino nyoso ebuka na zana hospital babeti siko ya ngai ya ngai ndazwaki awa na likoshi akwei bimi fulufulu o azana hôpital ayoki somo ngulumi aya pangusi mwana nanga soi aye embrasser abandi populaire na maboko sham za dola mukate babangi ale bazwi sikoyo oyo wana zakolo baba memie na moto baketika na kampeme na kampeme wana afuti OPJ 20000 OPJ moko nda témoigner dans makangie alobi ba pesinga 20000 ba OPJ kombo na nini OPJ kombo na eza ndonga so ndangala kombo na zobo aza suletina na kati ya Kakokolo na permanence na entrée ya Kakokolo bato opeme ale azwi mwana akotisi oya liboso na kasho sako sambisa ye oya ngal ndeka perdre batikali bazo réanimer na sima basopeli ye mai le bamone seleta azongisi mwa mayele bamemie na moto bakotisi mbala moko basambisi ete wana samedi mwana eko yoka neti mwa makasi ye
ale mbala moko ko mona yaya mwana wana wabengaki mwana na ngai aye ayebisi bango bamoni pe telefone mwana babeti mwana me telefone ebungi te sapato ebungi te baye nango tina permanence bapesi yaya mwana na bengi mobali na ngai niveau état major ole babenga nga mutu nazala kaka kokolo babengi ngai te ale mobali na ngai ye wana komi soki ba 20h nga nazo baka mwana bazana classe ba umeli bazotala makambo ya classe mobali na ngai mona kaka azobimela o bakangi mwana ngane na landi yaya mwana na yelinga wana babengi deja ba iko pesa sikonga sango na 20h ma papa na telefone mwana ngaza po bakangi babeti nazwi penza vertige wapi na bano bima bona kuta na mobali nanga o bakangi na moni azana kasho dilo basuka ebisi mobali nanga papa mutu moko munene bo mulai abeti nganzete awa suka baboyi mobali nanga kota na kapo ba akota na kati ya kasho po ye ayeba na bakonzi nyonso ya kakokolo aza criminel munene mama nalingi omela mwa soyi mukie dossier toloba oyo eza théâtre te eza aventure te eza pasi ya mwana oyo bakolisi ye na mapa to na koteka koni mpe bonga ata mwana abela yo moko mwana ndenge azobela ti ndenge azokufa baya koyebisa yo sango ya mwana oyo okomisi ti na niveau oteki mai to biscuit mwana aprésente examen d'état photo nazomona awa oyo babayeli ngai oyo nde mwana oyo babomi ye mwana na ngai wana papa mokolo asuka asalaki dissertation yango oyo kombo na ye nani Shams Badibanga Kabango ezosala pasi ozomérite kozala na valeur mpo mobali na yo asakrifia vie na ye yango ata kovote avotaka te bato bavotaka eza kaka bino mbasi ya basoda na bana nazopesa yo message opesa chef de l'état général Mbala papa na biso patron ya FARDC malobeze epa nao nasengi pa papa na ngai mokonzi ya mboka papa Fati photo ya mwana oyo papa Fati mwana na ngai ye depuis akufaki dimanche bambomete mbongo eza te baboyi ombome mwana na ngai mama Denise yo pasi yanga mwasi ya soda nazala eloko te depuis dimanche mwana akufaki bambomete mbongo eza te bazosenga mbongo ya kwambome eza te mokota likambo oyo criminel oyebisaki ngabo ya mwana nanga kufa ata Fati aye na kobimisa ye te akosala examen leta te kaka ndenge alobaki esalemi papa yo oza président na biso oza mama Denise yo oza mama na biso sala loba likambo moko mbongo ata kwa mbome mwana na zangi mbongo eza te depuis dimanche papa mwana bambome te bato ya morke baki na tongo bosala mbango akobeba mbongo eza te papa na ngai nayebi litrage combien te bakosenga nani papa mbongo tofutala mbongo bakosa bino te soki kwa mbome mbongo soko oza na yandwa ya biso ya basi ya basoda naza na yango okosalisa fishi mokisi yo moko okosomba kisi yo moko moto akopesa ofele aza te ndenge tozala na mwana nanga bapesi mokanda te mobali nanga depo abandaki lendi azomanda na auditorat ya ngaliema bazosenga mbongo mpo basala mikanda bapesa ordre bambome mwana mobali nanga aza na mbongo te papa mbongo nyonso esilaki na dissertation na makambo ya mwana ti lelo aza kuna na ngongo nazobengo aza kuna azozanga na unité biso nde tozobenga bana classe bapesa biso monga unité tobengi mama Denise kota likambo mama bana papa na biso kota likambo mwana kobeba na morgue aka kokolo bokita bandeko bambometa mwana nanga lobi papa chef état major papa Mbala na yepa na bino mobali nanga aza apamba asalaka na état major général na kije Alpha Kabangu bokota likambo bosunga ye azangi mbongo ya kofuta mbongo na auditorat mpo bapesa bambome mwana na ngai bandeko bosunga ngai papa yango nde naza kosenga yango nayeke papa Eliezer namoni kota kokima te ka bakotisaka bainformation te yango nakimi mbangu na ye makolo nazokoka te bosunga ngai papa président na biso ya Fati sunga ngai papa mama Denise mama bana bosunga ngai boyoka ngai bosunga ngai na mbome ata mwana na ngai lobi vendredi soki lobi jeudi bosunga ngai bandeko na ngai papa na suki wana téléphone papa naza téléphone te baninga baza téléphone papa nanga merci mais oza na numéro moko permanent parce que nayebi ke mutu nyonso ayaka awa azwa sourire na bacongolais mpenza oyo baza baministre te oyo batika kozwa meme nomination te balingaka kosunga makambo ya boye mama apesi numéro eza
084 ou bien 089 11 47 29 1 à la fin. Nazo Bandela 089 11 47 29 1. Merci maman Nangai. Oza eloko nini ya kobakisa. Eza lisumu kozala congolais. To ezo senga obotami congolais au moins que souffrir atana Brazza. To na Angola ya komona insécurité. Babi criminel na kati ya Kankokol. Mais lelo yango moni to za insécurité na ba cité. Kasi papa nazoka pasi makasi komona biso to perdre mwana mukolo boye na libota na biso banda to bota mana to mona somo boye te jango criminel waza Kankokolo abome biso mwana ya nanga soda mbongo nyoso salaire apesi pona mwana ye asa les examens d'état mbongo kei to tikali nelo côté to tikali maboko pamba président papa ayosunga biso to ane lo côté ya nanga tikali maboko pamba. Il faut d'abord bakanga criminel wana pe il faut bakanga d'abord numéro 1 na ka ko besoin ba autorité non hein bakangi papa na ndo sambisa ana bakangi ye mais ye moko jango wana akimi baba boma abatu makasi bakangi papa na ye baba boma abatu aboma se mundele moko boye soki wapi yango wana aboma mundele wana oyo ndiye ko biso mwana na botite mwana sa ko 19 ans mwana ana 19 ans vous appelez na RTNC wana bayambi binote chaîne nationale babengani biso na RTNC babengani biso to uchi kuna fato ya babengani biso baboyi ko yamba biso yango tozo vivre na mboka na biso moko lokwa banyama to komo kufa lokwa banyama mutu abomi mutu vraiment po bayamba biso baboyi ko yamba biso baboyi babi bana posa na biso te to longwa ndo mo. Merci. Eloko nini penda ememi bino awa. Bon, tout d'abord, mbote na papa Eliezer pour Azolanda biso. To pesi pe mbote na président de la République. Problème toza nango a eza problème ya ndeko na biso pe camarade na biso nyoso oya biso. To tangi na école. To tangi na e banda 4e na foyer, 6 5e. Na Bandal. Na Bandalunga. Précisément wapi? Précisément ango bakangama na commune Bandal. To tangi na masa na biso si lelo to commune na 6e masa na biso qui est présenté na Widolf. Et puis eloko ya pasi o biso to zanango koyoka na matoyi na biso ke soi-disant criminel moko boye abomeli biso ndeko oya biso to vandi na ye mbambula ebele to tangi na ye to sali na nyoso. Donc toza vraiment na pasi vraiment makasi komona ndeko na biso ninga tiki biso asali na biso 3 jours ya dissertation 4 jours examen d'état asali na biso te mutu moko akabuli biso na ndeko na biso. Donc tondimaki te na chaîne nationale tokendaki donc pa na biso ata liboso ya poste tochete. Pourquoi? Babengani biso lokola toza ba congolais te de loko toza batu ya mboka mususu tozaka na mboka ailleurs toye proposer kana biso na mboka ya Congo, mais c'est pas ça. Mais pourtant toza biso na biso ba congolais. En plus tant ba oloba mwana o alati uniforme aza lokola soda toye bezala ka bongo. Oui tant on moni déjà finaliste aye ko se présenter devant bino il faut boluka boyo kaye boye baka bango bazana ngo po bo réagir na sima. Mais ba atako yoka biso ba yoki biso te ba simbeli biso fimbu pe ba bengani biso balobi wana eza chaîne internationale et l'aksara marambo oti ba eloko nini ememi bino awa. Bon eloko ememi biso awa eza pona moninga na biso to tangi na ba classe ebele nous souffrir na ba classe dans mes pas sungaki a comité na 6e masaki na 6e attendre jusqu'à la fin malgré tout ba coronavirus mais ba pesa biso opportunité à resala l'examen pe makoki pe mona ki asala ki examen asala ki ba hors session te kokoma vendredi tozala ki na été nde samedi nde to yokoka na bapoko ke master kufinde yango biso to kam muto zala ki na vendredi nde ni toko masamedi bwe muto kufi donc muto aza mukonzi ana droit kosala nyonso ya konyokola mutu bazo ana mutu memaye ata na l'état jugé ye l'état mo kabi pinso ko pesa ye ata bimaka na mona na yo memaye na l'état nda ebinga ko sambisa ye ayebi etumba ko pesa ye eza te ke yo
ozamba moko opesa ye punition okati vi na ye kaka boye parce que boye kala mingi te examen kobima mpasi na motema mama vraiment na biso bacamarade na ye tosouffrir na ye yango tosengi kaka mokonzi ya mboka atika likambo te alandela mutu wana oyo asali ye mabe jusqu'à seke bakokanga ye pour ke biso mpe tozala na kimia mpo boye ata examen ngo ebimi biso ma kimia kozala te esengo mpe kozala te tofete bien te parce que moninga na biso moko aza te oyo nazalaki na oyo ya koloba yango wana liboso na osenga merci mpo nde boyambi biso te touti na chaîne internationale baboyi koyamba biso toye awa boyambi biso na kimia toye awa chaîne internationale te eza chaîne ya bacongolais c'est-à-dire moto nyonso aza na makila ya congolais aza na droit na RTNC eza chaîne na biso mama oyo atekaka nguba oyo atekaka bitekuteku chaîne na ye yango wana l'état congolais nde afutaka bajournaliste wana omoninga aza numéro matricule te mais journaliste ya RTNC aza na numéro matricule ozomona c'est bolongolaka baide wana chaîne eza mpona koservir bapaya te yango omona basali 18 ans batiki yango kaka ndenge eza wana baretenir nini présence na yo a bon quand no lobby donc to sepende boyambi biso to uchi kuna benga so na balandi biso na banzete do balini ku koyoka biso te yango to bito ya papa kota papa ndeko lezer aroyamba biso to yepo na commande biso commande so to banne to ndo tango banda 4e ti to comme na 6e aza do ndeko na biso pena to manda to ndo tanga nai azaki panje to makasi donc babenga biso na école samedi po to ko programme ya lundi ya pe babenga to bengi ya na téléphone ya toka ke ya toka dimanche na tongo ya kufi po to mona ke pe samedi to mona ki était toka ya kufi soit disant que criminel moko na kata kan kokolo abomi biso ndeko na biso ça so passe à jour ko bima to sepe na ngote po esengo za te po te ndeko na biso moko to saki na abungi ka boye donc on a saki na ngwa to sepelité papa fatia yo ke la so likambo to sepe na makambo esalamité akote so likambo mama kuta te ka nguba na mapa do ta passe ozo mona afuta mona 6e to futa na cher mais maman sacrifice nzote afuta ka mona minerval yango to leli papa fatia kota likambo ya na kudo ba mbome te ndia azamo azaka na kacha morgue to seki papa fatia kota likambo do ala ndila makambo tina suka yango nenga lo ba yango wana papa mingi ya kolobeza te soki omone ndenge tonyokomena mwana na banda kutu mwana na botami na niveau ya este ti dokomi awa na chishi bozali na este oui na mboka ni tozaki na Bukavu tulonge Bukavu ti mwana na yo kubotama na Manyema tubundi na mwana na biso papa na azala soda pete pe bamatisaka ye te mabato tayika na bafront kaka soda azobundela mboka lelo dokolisi mwana na biso na pasi oyo salele muke biloko na ndako doteki po mwana na biso ke apresente biso pe to sepela lokola bato nyonso basepelaka na bana bango kaka na ngonga muke toka mwana boye ko babetili biso mwana libaya na mutu mwana kufi kaka boye taki biso basi ya basoda taki biso bana basoda vraiment donc bana biso bazala mutu ya te bamibali na biso kaka boye mwana bande samedi akufaki dimanche ti lelo dokomi ntina jour ya lelo mwana bazombomele te mwana ye wana vimbi sikoyo nazoyeba te tokokunda donc akomi lokola Thompson papa aza na mbongo te toza na mbongo te toteki biloko ke mwana apresente lokola bana nyonso toza lisusu na eloko te todefi bambongo ebele toza lisusu na eloko te nzambe batala biso likambo toza na lisusu maya ya koloba te. Merci. Nous avons interpellé combattant, Excellence Sylvain Mutombo, ministre délégué de la Défense. Aujourd'hui, ça a quand même un effort au Européen, ça goûte ancien combattant valeur. Mais vous avez ministre titulaire. Oyebi, tombe là bagage sinayo. Yango mona osala osa bokese ina ba mususu. Excellence Sylvain Mutombo, ministre délégué de la Défense. Je pense que notre temps qu'on a tokomi puis je pense maman a kosepela. Eza soni kozala congolais, to eza lisumu kobota ma congolais. Tozi président sortant soda 18 ans. Ba soda bazotonga bandako bango moko na ka. Soda za locataire na ka et ça même dans les pays d'Afrique et ça le marana qui ça. Arrivé, il y a 5e président. Moi na Yolo, moi na Ngiringiri, moi na Limete, moi na Etienne Tshisekedi. Moi na Belgique. Babengi Fati Béton. Béton ngo ekozala boy. Béton ngo ekozala boy.
mais bato baza koaccompagner pouvoir oyo toza kotuna eza sabotage to eza nini toza yoka douleur to perdre bacaméra à cause ya kodéfendre lelo bato mosusu bakomi kolia oza conseiller ya chef de l'état na sécurité mosalaka nini oza conseiller ya chef de l'état na social osalaka nini na lobby en tout cas esala pasi mais un moko mpe bandeko na biso ya poto baza na réseau ya makambo ebele botango nde bakotala video oyo na bapays na monde entier ya komona niveau lokola ya kankokolo babomi mwana soda nga nafandaki na nga yango tofongola miso na baélection nyonso ekoya tofotaka mpo na loso te mpo na polo te mpo na bilamba te mpo moto apesi liputa apesi loso ntango akokoma député azoluka moyen azongisa mbongo ya loso ya Congo Futuro adefaki. Merci.